là là, oh là là, oh là là, c'est grave. Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona. Misu na bino témoin. Tala biloko kitoko. Ba chemise ya bien makasi pona ba papa. Mama na ngai. Tala biloko kitoko. Ba mama boza wapi? Ba teni ya malunga ya valeur. Na ba sœur oyo balula molato. Ba tantine ya kilo. Ba sere ya poa. Tala bilamba ndenge ezokolengalenga. Bandeko bobenga Charlie Lubulu ye oyo papa na biso. Asungi biso makasi. Tala ba robe ya mariage ya valeur. Mama biloko ya kitoko. Ba soirée ya kilo. Abenwe. Bakombazia mikweluidie. Bandeko tubinga Charlie Lubulu d'Istanbul. Numéro na yangwani zoko s'afficher. Tala ba jean oyo tolingaka. Bateni ya bapapa ya malunga ya valeur. Bapapa oyo balula molato. Bapapa oyo balula kitendi. Bobenga Charlie Lubulu d'Istanbul. Pour passer commande na yo, après quelques jours okomona biloko liboso à portanda. Numéro na yangwana bandeko bo hésiter te bobanga te. Partout bisika nyonso ozali dans le monde entier. Ndeko Charlie asungi biso. Ndeko Charlie abimisi sekele libanda. Tala biloko ya kitoko. Abenwe bima bimbote. Bandeko tobenga ye oyo Charlie Lubulu ye oyo. Bonjour, Nabisika nyonso oyo bolandaka yalo la petite sœur yobayana e mungongwa Irlande partout dans le monde entier. J'espère que vous allez malamu. Ngai ça va. Yawe njamba bateli apesi makasi asungi facilité na ya lisusu liboso na bino na ntina ba réalité ya mokili. Natondi pamba tazali bolingo. Merci na bandeko nyonso bazali ko continuer ko soutenir ngai de près de loin dans l'ombre. Ko s'abonner, ko partager ma vidéo, ko aimer. Vraiment merci beaucoup. Ya onjame mokela zong c'est la bino ya mingi koleka. Na ye bandeko ndenga na lubaka munoko eza ya ngai kansili solo ezali ya ngai te bandeko tolanda. Eza na bandeko na biso mibale bango bazali koteka place moko na wenze. Koteka suka baya kokoma ba camarade. Na ki camarade wana ndenge bazalaka ndenge bateka rabongo badefisaka biloko bakomi pe ko voyager kosala ba affaire elongo. Menini yaki komonana camarade mususu azalaki na mwa ba avantage liboso ya muninga. Azalaki na mwa ba chance ya mwa mingi na pembeni ya muninga na ye. Donc muninga azalaki komona ke muninga wana mususu alekelaka ye na mwa mwa kozwa, mwa ba privilège, mwa ba facilité ya vie. Ezalaki mingi na ngambo muninga wana mususu. Et pour muninga on passe ko sambela makasi. Alors muninga ezalaki ko sala ye mwa pasi na mutema. Biso mbale to tekaka. Toza ba commerçante, to defisaka biloko to voyageaka. Mais na mona muninga na nga non. Yé penza mwa bénédiction eza ya komata. Yé penza mwa chance penza eza ya kopusana par rapport na ngai. Mais yé pas zalaki mobola te bandeko. Yé pas simba mbongo. $50 $100 ekolobele eloko te amonaka yango. Mais kati na mutema na ye ezalaki kotungisa eke amonaka muninga lekeli ye na mwa ba pourcentage ya bozwi. Muninga mwa ba chance kopi noso ba osala fo monaka ya muninga penza ekembango. Même koteka na wenzi. Bateka na bango biloko a pepe bandenge moko. Mais muninga wana mususu mona pena ba client meke. Koteka moko penza oyo ezalaka ke
client penza ye na mesa kolo mesa azate matelemi kaka aozela kaka baya kotekela ye na kolo mesa donc biloko wana eza kosalema mwa mingi alors ndeko tellement ederangeaki ye mingi bandeko motema ya mutu sanduku koyeba te nini azokanisa kati ya motema na ye amona eke non esengeli ngai pe naluka solution nako kokontinue boye te kolulaka kaka moninga na se ya motema koanvie kaka non esengeli ngai pe naluka solution koluka solution wana na mokuse bandeko akende kosola na tata moko songolo akesola na tata moko songolo explique ye ke ngana te kaka na camarade nanga to sala ba affaire to voyage ka to defisaka ndika makambo ezalilaka mais loko na remarkaka camarade nanga azana mwa ba chance koleka ngai azana mwa bozui koleka ngai azana mwa ba pourcentage ya mwa ende na mona makambo ekendelaka ngana zaneti na mwa sima mais nga pe nanga mobula te papa $50 $100 na simba na ngango mais na mona luka moninga lekela kanga. Alors nga pe vraiment soki moyen zali salelanga mwa eloko moko boye salake nga pe na mata niveau ou bien to koma ndenge moko ou bien na lekaye mokili makambo munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko tolanda ndeko mosala bi na kwa ko digérer pas sauter na yo kaka na sa muteme sengeli na luka solution ko lukela ngwa tana basali na yawe njambe oke no kusenga tana pa bapase babondela pona yo yake koluka tata songolo bandeko tolanda lisolo ake kosola na tata songolo libi oh eza bongo libi oui abi a problème ezati yela ngai camarade no wana awa oh na ye abi oui fu ya na ye oh na ndenge nini o eza lisolo ya ngana yo salela nga moi ndenge zala ponga pe na mata mindini ekomi susu na ye abi te kana yo na ndenge yo kolobaki alekela ko na mo ba chance azana mo ba pourcentage liboso na yo mo bozwi na eza likolo na yo alors bakawana na kendela ngo mingi na ndenge na yebisi yo yelanga ye na kozwa chance na ye na kolekisa epai na yo ye na kofrene ye bandeko tolanda na bokebi nyonso tata wana yebisi muninga yelanga ye muninga na wana oyo lulaka oyo anviaka na kozwa chance ya muninga wana na kolekisa ngo epai na yo muninga na wana na kofrene ye mokili makambo bandeko chance o batia na mutu yawe mokeli atie chance na mutu olongola ngo olekisa ngo na mutu mosusu eza facilité bandeko tolanda camarade yako sola na camarade na yeke en tout cas soki moyen zali otika ngai quelque part fona kozwa ningo na nga mutu moko azana ningo na nga soki kotika nga batambola deja babima na bango ezaki na ngo likamba pasete moninga lobi en tout cas lelo pina za occupé to kosala ngo ata lobi problème ezati lobi yango pe sengeli pe bima babimi lisusu te mendeni kaka ata en tout cas ekosimba te soki moyen zali toke na biso kaka dimanche parce que dimanche toza na réunion ya famille et pas ya oncle na biso wana sikoyo ndeko na biso oyo alekela muninga na chance ndeko na biso azana mo ba pourcentage ya bozwi yende azo répondre muninga wake nuko solola na tata wana ayebisi ke totia na biso ngo ata dimanche parce que dimanche biso toza na réunion ya famille et pas ya oncle ekozala malamu mingi na bimi na tiki yo kuna isika yo kozula nyongo sima ya kuna to leki yo po tiki nga epa ya oncle bisika to kovanda reno kati na famille parce que cousine na biso azobala muninga lobi problème ezati atokosala ka bongo telaka yo mtu zana mposa ya mutu ozana mposa ndenge bayebisaki yo ekokisama donc azalaki na choix te andimi pe proposition muninga ke après kuna tokoleka na mbala moko epa ya oncle mokili makam tolanda lisolo na bokebi nyonso bandeko na ngai diku bayekokende bakome patatango bavandi libanda batu musu bazalaki na kati bango libanda bazozela bavandi muke tatango abimi wana amoni bango ndeko na biso wana o amimaki muninga rapidité akoti na kati ndako akebisa papa ngoke non muta camarade nanga wana ye wana na ye abia okay pa mezate papa nga bimi libanda ye ayako kuta ndeko na biso mwasi ba memaki po ba benda chance ba lekisa epa ya muninga ye ba freiner avandi ne libanda simbi téléphone ndinga tozala kaka azo ko chiki na téléphone papa ngwa ye apesi mbote ba mbote ka topesa na ya corona ba pesa na bango mbote ba sololi mwa muke papa esili papa nga zongi na ndaku abengi sundi ko na biso oyo ya mwasi oyo akende ko solliciter ba continue na kata ndako ta ba kota kata ndako lobike mais yo muto memi aza facilité abia solo abi oui muto yo memi aza protégé aza facilité abia solo oui c'est que makambo yebisange ko simba tabike non eko simba nango mende na moneli
na mukula lelo ekozala pasi mbala moko na zwa na lekisa. Donc il faut na ke naona ba procédure moko ya malembe ya solo abi oui pour na moni vraiment ndeka to pesa na kimbote ndeka to solo na yenga déjà na mi koti saki déjà na ndenge ezalaka na sentir que aza petete. Donc il faut vraiment na ke naona ba procédure moko ya malembe mokili makambo ndiko moso lobi papa problème ezati papa ngazui mulangi moko ya mafuta ya mukeboye mafuta na kati zaki lokola neti huile d'olive pepe mafuta moko ya bongo haibisi zwa mulanga mafuta oyo tia na saki na yo mutamona ngote mutasimba ya ngote pendant 10 jours bomba ngo très bien na saki mutamona te mutasimba te soki o réussir na mibeko nga na pesi ya mulangi mafuta oyo mutamona te mutasimba te pendant 10 jours wana tango kozonga na ko changer formule mususu mposa na yo ekokokisa mana ko sala tout penza chance na ye kolongwa ekoleke pa na yo et puis ye na ko freiner mokili makambo bandeko tala makambo tokutana naona mokili tala makambo tokutana naona mokili bandeko ba memi yo quelque part ba kene ko benda yo chance ba freiner yo kolonzo to yebi na yo te melokola sambela kana ye ndeko na biso mosa zala ko banga ya wenjambe makasi ya wenjamba protéger abateli ye moko kolonzo to kuto ayebi te kaka na telefone akota na WhatsApp mababi mabe kuna accès ezo salema minzambe loko za nzambe yawe loko la zakaka yawe njambe alobi non likambo ekotikala ko salema te parce que ngande na pesa ye bomengo wana ngainde na pesa ye chance wana boko ko sala loko moko te na mukuse bandeko babime pa tata wana babandi ko zonga parce que ezalaki prévu que après kuna ba kolekana et pas ya oncle parce que ndeko na biso ba mimaki kuna bazana programme réunion pas ya oncle na bango wana azali pasteur tant babimi babandi ko kende talaka ba dimanche epesa déjà moi molili po ba umelaki moi mkepa papa na po bakutaki nanu batu mususu tiba yamba bango epesa déjà moi molili baye ko zwa bisi moko boy bakoti bake bakiti etikala kaka na banza 2 avenue po bakoma epa ya oncle bakutana bakuluna bandeko botala makambu ya wasala kasoka za na besoin ko bikisa yo soka za na besoin ko épargner na likambo ya kozongisa mabe na esika mutanduki mabe ayebi ndinga bongisa ba programme na ye bandeko bakutana na bakuluna bino moko boyebiso ko bakutana kuluna zaka na besoin sake azana besoin téléphone azaka na besoin mbongo yo zanango alors bakutana bakuluna na kona te mepesa déjà moi mulili bakaracha ndenge zana kaka ke pesa tata babotoli bango basaki tant babotoli bango basaki babandi kopanza basaki na bango bafuye bazwa mbongo muninga mosona na mulangina ya mafuta na kati ya huile bayebisaki mutamona te mutasimba te panda 10 jours soko réussir bongo zonga toyeba nini tokosala alors bakuluna tema bazwa kisaki bazo panza na kati bazo fouiller bazui ba telefone ndenge zala makamyo su basimbi pena mulangi wana ya mafuta ndenge zaki na kati ya saki mbala moko ndeko na biso ya mwasi mutu eningani ndeko amemaki muninga po babenda muninga chance mutu eningani bandi kosala babiloka bata maboma ndenge basalaka muninga bazalaki na ye croyeke émotion na ndenge bakuluna bakangi bango na ndenge bakuluna bazui bango babiloko yango muninga zo sala bongo nzoka ne muninga kiliboma wane yeliye na ndenge bakuluna bapanzaki saki bamoni mulangi wana ya mafuta bango bakipa mulangi mafuta te baoluka ka mbongo mais maboko na bango quand même esimbi yango misu na bango emoni yango esala ke ndeko bana ko sala lokula bato bandenge ndenge basalaka bakuluna bakimi na bango bakei muninga mwasa komi penza liboma ndeko zo comprendre te mais oui parce na mutema tukutana bakuluna makamba sali biso mais ndeni muninga komi na niveau bandi kolela ndeko mwasi o bamimaki po babenda chance bandi kolela bandeko izolekela mais nini kaka boya bat bakomi ko pusa na moko mibale nini kaka naso comprendre kamana tukutana bakuluna bamenanse biso bazui bapanzi basaki na biso bazuzu babiloko nizalaki na kati bazui bambongo tutututu bakimi na bango mais muninga na komi lokola abeli liboma do makambo elekeli esali choc esali passe ya solo oui bato ba moko ba conseil mais comment même nazo comprendre bien en tout cas soki moye zali bo sunga ngai noko na biso afandi kaka juste après des avenir oyo tozo kende kuna epa noko na biso fale aya ko tika ngai kuna bizana réunion famille mais to kutana likambo na nzela en tout cas please soki bokoko yedenga bo edenga na mima na camarade nanga oyo epa ya noko na biso malgré na eta komi na noko na biso za pasteur ameka ko bondela pona yi mokili makambo muninga yebiteke yende balinga balukela mabetala ndenge zongi
ba garçon moko bazali kwana ba aider bango ba komi ko mema ndeko mwasi penza ba kangi penza maboko na sima donc akomi penza liboma plante penza longoli na mutu ba sapato elongo biloko nyonso ba memi kuku tie pa oncle wo oncle le kola bango bazali na programme réunion famille ba tumusu ba mizaila jana kata lupango réunion mi bandela kiti ba moni kaka ndeko mwasa koti na muninga ni doki kuna zoko ninga na doki ndenge bata maboma basala kabandi ndenge kaka ezalela kabandeko ndeko mwasi nakolela muninga kuna doki simba komi bilobela oncle tuni nini noko na kweli makambo noko ngaye nini kaka bi to bimaki ngana na kenoko tika azwa nyongo na quelque part to uko zwa nyongo kuna très bien tozozonga tokoma na nzela ndenge tokitika na bisa wakaka musika te pembe na bino tokutana bakuluna bakangi biso bazwi biso basaki bafuye basu bambongo bakei mais kama nanga akoye ko digérer likambo te eningise na mutu ebelise na banerdo na komela na pasi bandeko mutu ba edenga ya solo ya oui kaka nde bakuluna bakangi bino na ndenga beli liboma oui noko nakosuka ndeni ni mwana batu to bimaki na ye nakosala ndenge nini ndeko mwasi azolela ndenge muninga komi liboma sans le savoir que liboma wana ezande yende balinga baluki na bamemaki quelque part babende chance ba freiner mais yawe mokela lingite yawe nzamba contredire ndeko na biso ya mwasi iye mokabeli liboma oncle le bibo chaye wana noko bani ko bondela kwa zaki pasteur abondeli pona ndeko mwasi bani ko sala lokola soki omoni tanto zalaka ndenge bazalaki ko opérer biso ba opérer yo ozo na kwiti ya anesthésie donc abani ko sala lokola ko zongela malembe ne chikwisa anesthésie ezo sila ne tazo mona batu 3 malembe ne tazo ko zongela bo montezo ya oncle pa tiki libondeli te azo ko senga na yawe njambi abondeli pena ndemuka ko sakana te yawe yoke na mwana mawa problème nini asa camarade ya nièce na ngai problème bakutana oneza ya tata bato asali musala oyo mona ke donc azo tia penza yawe penza na épreuve yo kama wa penza intervenir na likambo oyo komilinga na kati ya lupango oyo kweli nièce na ngai na mukuse ndeko mwasi aye ko zongela abandi ko reconnaître bato abandi ko tala abandi ko mona abandi ko comprendre batuni oyebi sika tozali oyo nani o camarade na ngai o oyebi bisika bozali abia nazo comprendre kombo no nani alobi kombo na ye bani ko poser ba question ba moni ke en tout cas ça va bon moto penza ezongi batuni bo utaki wapi tango batuni eka bo utaki wa bandeko ndeko mwasa bandi ko lela ndeko mwasi abandi kolela babi non kolela te ezaka juste question tuzotuna tunaka pona koluka koyeba soki penza ozongeli penza parce que outi penza koninga na mutu makasi donc wana ezanoka ba question moko e déranger te nzoka ne kolela na ye kibo moto na ya comprendre ki ndenge bakuluna na basimba ki saki ndenge bapekisanga ki mafuta na mutamona te mutasimba te yango eluki ba problème oyo alors ndeko mwasi azokata kolela te sokonye kolela bakomi kobondela ye kosala boete pardon tika kolela ça arrive elekaka nango mbongo basalaka yango bakuluna wana nzambo kozwa contrôle na bango bakomi kolakela bakuluna mabe kaka kuna na lupango wa oncle bandeko balakeli bakuluna mabe na ndenge moko ya kosakana te ndeko mwasi alobi botika na loba botika bakuluna tranquille bakuluna bana problème te ngande munana problème problème uzana ngo oui ya nini abia ndeko mwasi limbisanga afuka mili bosa camarade na ye camarade nga limbisanga ye vraiment nalinga na sala o mabe nalingaki na lukela o mabe na vie na yo camarade nga pardon mais pardon makamu nini ngo yo salinga elikamu nini alibe moni kuna tokendaki kuna nakendaki kozwa nyongo te mais na memaki yo kuna po babenda chance na yo balekise pa nanga yo ba freiner yo parce que nga na lulaka yo na envie ya kayo na mona rendingi tozala kati ya camarade na biso nde totekaka todefisaka tovoyagaka na mona lokola yo lekelanga na mwa bozwi yo lekelanga na mwa pourcentage yo ozalaka na mwa baavantage ozalaka na mwa bafacilité mwa bachance par-ci par-là en tout cas ezala kodérange nga makasi nakende kosola na tatana ameka kosunganga nga mpe nakoma lokola yo nga mpe namata lokola yo mais tata ngo ayebisa ye nga ke yo ndenge na memaki yo bongo oza vraiment petete oza facilité po azwa mbala moko alekisa chance na yo epa nanga apesa nga na mafuta wana nakende kovanda na ona ndako panda 10 jours mutamona te mutasimba te alors tema to kokutana na bakuluna na nzela bakuluna tango bapandi saki nde bapanzaki bongo bamoni mafuta basimi mafuta yango esalike nakoma ndenge na komi
bandeko esali pasi. Esali pasi, esali mawa bato nyonso bazalaki na réunion kuna epa ya oncle baye juste. Po ba monaki action ndenge salami ndenge ndeko na bango aza kokota na camarade na ye kolela na miso amemi ngambo muninga babimaki na ye abeli libumu. Bandeko balobi ya lola beta lisolo oyo mokili makambo. Tala likambo ekweli biso kati na libota. Tala likambo esalameli biso. Soki ndeko na biso asambelaka te. Soki ndeko na biso Yawe Nzambe alingaka ye te. Na mukolo lelo yo mbele tozobeta lisolo mususu. Esali biso pasi. Ndeko mwasi apandi boke. Abimisi ndenge nyonso oyo ezalaki mposa ya motema na ye. Atandi lisolo nyonso libanda. Eza vraiment pasi mokili tondisami na makambo ndenge na ndenge. Chance oyo batie na muntu. Lolenge Yawe Nzambe alingeli muntu na ye oyo akela atia na mokili azalela. Oya kolongola yango, olekisa yango na mutu mususu. Ebandi ndenge nini? Na pouvoir nini? Tango za na mposa okoma lokola muninga. Fukama asenga na Yawe Nzambe alola. Ye alembanaka likambo te. Ye aza na nyonso. Akopesa yo. Akokokisa mposa ya motema na yo. Akovandisa yo ba 10 jours te ozela na mulangi ya mafuta. Non. Kolula epekisami te. Okoki na yo kolula. Ndeko na sepeli na eloko na. Ndeko na nadu. Me ememisa yo masumu te. Ya ndeko mwasi nde ememisi ye masumu paske akomiti na likanisi ya kokende kosolola na muntu. Pe koluka kosala action. Ndeko na biso ya mwasi soki ezali mawa na Yawe Nzambe te. Mbele na minute akomika komona kake makambo na marcha lisusu te, makambo ezongi sima, makambo ezo simba te, bato ebele bakutana na makambo oyo. Nazalaki so natandika ka biloko na ngai, soki na déficit, soki na voyager, mbala moko, ekoma mwa manevre, bandeko tolanda lisolo oyo. Tolanda lisolo oyo bandeko. Boluka basali na Yawe Nzambe, pesa kana yo, bobondela pona ngai. Na boye penza ezali pasi makasi na mokili. Camarade bazalaka na basalaka ba affaire, aza na epe mobola te. Ye pasimbaka na ye mbongo. Me azali komona kaka lokola ya muninga ezolekela. Ya muninga eza na mwa ba pourcentage. Tala bisika elinge mema ye. Aza kutu chansard, azui chance ya kokutana na pasteur ya solo. Abondeli pona ye. Kaka ndeko ya linga sala mabe, ye pe kaka lisusu amemie lisusu bisika ke kozwila lobiko. Bandeko mokili makambo. Mokili makambo bandeko na ngai. Bato ebele tozomona na mokili. O famille wana baza beni. Famille wana bapambwama. Toyebaka te kopambola na bango euti wapi. Tangu mosusu bolamu esala bakoko na bango. Yango bango bazoko bénéficier na yango. Batu mususu bapambola euta na libumu ya mama avant botama. Yawe ase abongisa lolenge ekozalila. Donc tangu ya ye na mokili ekenda kaka kokokisama nyonso ezalaki déjà arrangé. Yo komona bongo obandi kolula yango. Oyebi source ya bénédiction ya ndeko wana ozoko lula. Batu mususu bolamu esala baboti na ye. Bolamu esala baboti na bango bana bazoko bénéficier na yango. Omona kaka bango esimbaka kaka, etosaka kaka, epesaka kaka. Secret na bango oyebi te. Relation na bango na Yawe Nzambe ya lola. Ndenge Yawe Nzambe a considéraka libota wana, ndeko wana oyebi te. Tangu mposa wana eyeli yo.
susi wana ekoteli yo nga pe na bonga nga pe na zwa lokola bango senga na yawe njambe kokene na batata songolo te po batata songolo wana bazosunga biso te na mokili suki awa tosuki awa bapapa na nga bamama na nga bayaya na nga balandaka ngai partout dans le monde entier bisika bozali nayebi ke bovandaka botalaka ya lola lobi nini ya lola ye na nini bolandi ndenge lisolo na biso elekeli bandeko ndeko mwasi azokosenga moninga na ye pardon alimbisa ye aza kaka moto alimbisa ye akosamaki alimbisa ye moninga atuni kamarade ya boye nalimbisa ye upa nandima pardon na ye to nasala ndenge nini na likambo munene boye oyo alingaka lukela ngai eza facile te bandeko napesi merci mingi na kulutu na ngai ya mvoatulu dizolele na kati ya France ya na ngai merci beaucoup ya na nga salelaka kombo na ye na bosanite ya Annette dizolele ndonda ya Marceline Pezo mabeti bandeko ya France nyonso ya bino nyonso ngona na yebi ke boza ebele baya na nga ba mama na nga ba papa na ngai vraiment ya bino nyonso tu yango wana na bosanite kulutu na ngai Sylvie Domingos merci pour nous soutenir ngai petite sœur na bino leke baya na mungongwa Irlande ya lola vraiment merci na kiti na kati ya Luanda na Angola na moni ndeko na nga Héritier Mbedika na ekipi na yo mobimba esika bolandaka ya lola vraiment merci beaucoup boumela kozala na ko soutenir ngai ekosunga ngai ndeko na bino makasi na zongi lisusu awa na kati ya Irlande pa evandi ya lola na ke na Blanchestown na pesi merci mingi na kulutu na nga la grande dame mama Bena merci beaucoup kulutu na ngai vraiment na bandeko nyonso bozwi ta na bino ya kolandanga ya koyoka ngai na pesi bino merci boumela kozala wana ko soutenir ngai petite sœur na bino ba conseil ba remarque yelanga yango pona bongisa nazaka wana pona kosaela bino musala yawe njamba batela biso sunga biso pesa makasi pe opportunité wana tokutana lisolo ezali koya à suivre. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congos. Pour plus d'infos, appelez au +1 253 292 75 59. Allô? Bonjour, c'est M. Gabriel. C'est de la part des grosses agences. Nous venons de recevoir votre rapport et on a besoin de vos coordonnées pour faire la livraison. Ok. Merci et bonjour. Oui, mais problème. Non, problème ti papa. Biso to zaba pia Cross Agence. Biso nde muto wuti ko benga bino. Benga kasiko pas même 5 minutes sur avion Tony. Non, non. Cross Agence, c'est la rapidité, l'honnêteté, la sincérité et l'efficacité. Ah bon? Cross Agence et kotikela yo mongo na yo. Papa, okoki ko signer. Na ko signer. Eh, fona la tilamba. Cross Agence. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Cross Agence, c'est la rapidité. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez. Pour les États-Unis, contactez Cross Agence au +1 253 292 75 59. Pour les Canada,
plus 1 514 557 31 51. Pour les Brésil, plus 55 219 798 242 25. Pour l'Europe entier, plus 35 38 764 31 520. Pour l'Angola, plus 244 94 956 495. Pour le Congo-Kinshasa, plus 243 82 22 72 848. Avec Cross Agence, c'est la rapidité et l'expérience. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez au